reached our destination. We hope you enjoyed the flight. Hé, les gars, je vous donne l'ordre et vous allez l'exécuter. Mon Congo, ma terre, un pays si riche, mais où la pauvreté règne. Pourquoi tout ce potentiel est-il gaspillé? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas rêver d'un avenir meilleur? Congo, je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de t'élever. Je le promets. Réalité Nabisso, chaîne à bas congolais. La première œuvre de science-fiction cinématographique congolaise. La sortie officielle de ce film est prévue le 30 mars 2025 à 21h, heure de Paris. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas rater ce que nous préparons pour la République démocratique du Congo dans l'avenir. Beauté, bandeko nanga nyonso ba Congolais et puis la grande famille réalité na biso. Yaonde makambo. Kombo nangai Sandrine. Nayebi que ose la film ebanda. Mais nazo rappelé yo, soko za abonné te okomanke babiloko ebele parce que awa makambo ezebele oyo tokoluba, tokoyoka, tokovivre. Alors, aborde-toi. Allez filmer banda. Sandrine, filme ebanda nanu te. Biso pe ana mandaka toza pe da barel tena biso pe tokoloba. Ya bandeko bo sabone po biso pe tokoloba akuleza la rate.
RDC Eluka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bomumbu ya babelge ateki elikia mokolo moko mpe ya seka lokola bandeko mosusu na afrike Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela réalité na biso tolobela yango. Papa bolimbisi ya Eh? oyebi ke nalekaka nanga awa tout le temps mais lelo mpenza na décidé nafanda moke na yo nasola na yo nayeba pokofandaka libanda. Ma sœur, soki nalobi nabetela yo histoire vinanga tokosala ata 3 ans awa. C'est vrai? Donc je préfère rester ici nazoka mo mpepe na ngai esalanga bien. Ok, papa na ngai. Quel que soit problème oza na yango, mais kofanda toujours libanda bo yo moko isolé ce n'est pas bien. Est-ce que oza na mwasi obala oza na bana to ndenge nini? Comme namoni oza gentil et puis oza kitoko makasi nazala clair na yo. Nabala te, nabota te, naza pe na mwana te. Voilà ma sœur. Koyoka yo ndongo zoloba et puis kotala âge na yo et puis ndeko nanga congolais ça me dérange énormément. Est-ce que okopesanga mwa histoire mokete papa? Oza pena na mituna ya petite sœur. Oza muta aide sociale wendiri. Te papa. Bon, nga pena kunyo kese. Yo po bala, oza na bana, obota et puis pe yanko bona ote depuis awa. Ngai kumo nanga Sandrine, c'est vrai, naza pe na ba problème nanga, naza na mobilité, mais naza na bana misato, na chaque mois naza na papa na ye, mais naza ngai moko sa mobali. Oh. Comment est-ce que yo mwa sekitoko boye yo ke nezala sa mobali? Mais c'est que yo za mama be. C'est pas vraiment ça. Bali misto ba kimio ah yo za sismer. Papa, même ngai moko ko, nazo comprendre souté. Nazo komitu na benga imoko. Est-ce que ça makamba famille et ça ko localité par hasard? Peut-être. Mibala ko nyonso tukabana bango karika moko jalousie moko obabenga pena jalousie mal placée. Hey. En tout cas nga azai ko ko souté ko surveiller au nini. Ah bon? Voilà les problèmes. Jalousie. Oui. Ah, bako oza pe na moi raison po yo oza itoro makasi maman. Merci. Limisanga na tuna ma question moi limisanga mabete. Est-ce que yo za muluba? Te papa nazo ndinga mabete. Question ana kutuko isina mesana yango. Ah d'accord. Alors maman nanga aza mungala. Okay. Mais papa nanga nde aza mundele. Ah, na comprendre tika na o. Oza métisse. Si. Donc bino ba métisse poza un problème. C'est vrai? Ba mi bale belé ba bangela rabino do ya omuntu so bim bala za leste kito eliki makasi. Mais ça dérange quand même. Après, au commis qualifié le moi c'est un numba, or qu'on a un numba à la base, hein? Bon, ça arrive. Et ça fait quand même mal. Bon, ce sont des choses qui arrivent dans la vie, hein. Bon, ngai moko bat ba qualifié nga lula nazana mosia butu pour na bota te nazana monate. Bon, ça arrive. Je crois que c'est qu'on dit au coup il langa histoire na yo quand même. Pour nga pena fungulu motema na ngai, hein? Boni qui na fungulu même ba histoire vinanga ou na le baron même papa bateau. Il n'y a pas de problème de konanga moi aussi. Na obek le masola vinanga y a pas de souci. Mais na bombe la ote les nazaboué depuis lobby na peta na le lor malongate. C'est vrai ça? Ba masola boye bunga bo fan déplacement bozolia ndeng yoza ne onanga congolaise boye. Obeti moi moule moi c'est moule to zobeta masolo o yezala bien. Ça me dérange pas, n'a fallu bien moussekater. Merci maman. Ça tombe aussi bien comme bana pe bazo de ma classe to ke zo bango et après to kenda ku to fandi to zolia to mettre ma solo. D'accord? RDC Eluka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bomumbu ya babelge ataki elikia mokolo moko mpe ya seka lokola bandeko mosusu na afrike akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela akolela esika nyonso azali akolela. Pasteur, na justement kopé soka merci na ba prière na yo et aussi koyebisa yo que na sinazu musala déjà et puis na ba inezia ko économiser. Ma sœur na pamboli nzambe mingi na ndenge ya pesi yo mosala et aussi na ndenge oki ba conseil na biso
oyo ezanga bato mingi o baboya koka basali na nzambe. Pour la suite nzambe nde akamba yo naza kondima ete oyo abandi ezaka ebandi la pamba. Alors comme sous makasi ma sœur kama kana nzambe wana. Oui, pasteur Ozan a raison. Vraiment, na comment il est perturbé, na bibsa du même temps. Mais là, vraiment, na zo pena na kati na ngai bibsa lingana sengo. Mais pour ça, monter mananga papa ngai zaka poto. Ilo musuti. Eza problème te ma sœur. Te meza pour ça monter mana yo. Tant que za mwana nzambe, ceux qui ont plein pe volonté na ye et kokisa makaka. Siko pasteur, le temps que naza ko économiser, est-ce que naza na contact na bato na ba sala makambu ou bien na tiganon? Na ebite siko là, je suis perdu là. Lola. Bisa de tam samarana molimo mo santo. Bato na basana jo 4600 ozana ngopete. Tika bango tranquille. Yo sala musala économiser les restes nzamba tamusayo. D'accord? D'accord pasteur Nayoki. Et une fois de plus, merci na ba conseil na yo pe soutien na yo. Et maman na bisol ba kina pesa o moti mingi. En tout cas, merci De pasteur. rien ma sœur. Bijou ndeka na episode la fois passée. Soka ba pesi au visera pas. C'est quand on laisse une semaine à la place où. À place moi calme na ville. À tous, de toute façon, les snaps que kinga problème bizati. Le soga ba libéré visa ngana bing mamo sera pe sambongo te ofanda awa promesate. D'accord. Mais bien kuna nana confiance na lui. Et obige na bosani, obige 300 pesera mkwane sila qui déjà. Donc il faut ça tout libérer là donc na À mon boulot tous, penza. ah chérie moto. Qu'est-ce qu'il y a? Obigo salanga pasi. Na nini? O dépenser mo makasi ngasi la mo gangla na ko sape trop. Obigo sape la monter. Hein? Ah. Bijou. Ah boni boyko. Olingo makira esprit ko mo ba 300 ba 500 pesa ngana. Wana ba pour boire ngana vrai Joe. Boni boyko ah za calme. Bon, tu as mamusona à côté s'il te plaît. Alors, de ces visa, ils allons ndeni. Mais tu n'as pas zoomé sur ma camboya. Azuma va là, beau scouter sur le soutien à ces Surprise. Obiki papa samba benga lobby. C'est vrai? Epsanra ki visa ezup ma semaine prochaine. Mais il faut na passer 10 000 escala ki wana. Le faut na benga sœur na ebise déjà. C'est une bonne nouvelle et aussi une bonne occasion y relier mon passé. C'est vrai très qui 2000, mais yo bisa sert que nengi visé bimi a ezala bongo. So visé bimi batana ba baksa bongo. Donc, ils a occasion. Soro lobby ka bongo a opesa na ye. Le baka que a baksa 4000 ou 10 000. Boni boyko. Ça la paie moi ça m'a yele ko. Ozan a raison. Donc, au lieu d'appeler ça 2000, non, c'est 4000. Comme ça, 2000 ou un année au permettre, et bien tout ça, maman, Ozan a besoin, ah, les temps qui n'a pas, ah, Nebsera au bijou que aux hommes ou bala malonga, ngana grand stratège. Nebindi ni babisambo, opene ni basala rambon. Ya on faut kanga mingi petinanga. Ok. Nayoki. Et là, qu'on a besoin de l'émission déjà en avance. Tant qu'on voyage, il faut tirer la bablo on nyoso, ba téléphone, ba bilamba, ba bijou no nyoso. Faut ngam no tika nango. Oui nga bien, wana sérieux. Bon d'après notre compagnie. Eh, papa na quartier. Ba o na kisi. Jamais. Il me tient chéri nanga. Na o tika nyoso pa na yo. Le temps qui est basé à observer biso à Damas. Tout le monde a bien biso ya aussi la malilia. Allez zo vers nos chéris, tout trinqué. Les am ko les sengot. Akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bomumbu ya babelge atiaki eliki ya mokolo moko mpe ya seka ye lokola bandeko mosusu na afrike akolela Et ma copine, Laure Washington, en personne. Ma copine au Kenda, ça fait longtemps. Et au Bungi. Ma meilleure amie Bibi. Vous avez raison, ça fait longtemps. Bon, nga pena na combine na muta kina talaga. Ba faire ne kuna ki aw. Eh ma copine. Yo ba frère ni yango sana Kinshasa kuna. Yo ko mo kebuko, yo zara muli ne kalate. Vous savez vraiment régime hein, ou changer hein. Ya sona betle histoire oseka. Régime nanga oyo eza na histoire. Bata kinde bakumisingane boy. Ba melanga mbongo yango kunisangane. C'est que Laure, le ban la vérité maman. Yango ni nango oyo sala Kinshasa, o kenarbata milayibo, uti quand même États-Unis. Pour moi maintenant politicien bendengeni. Bibish. Ko mena politicien kinuko eza foko pepeza ba humiliation. Nga nakoma otonga. Nakoma osoba ba terrain na ba luku bansele. Nakoma na équipe na ngamo ko penza na zoa ba maçon, ba électricien, ba peintre. Nakoma osoma na otonga ngamo sur place. Voilà un peu mon secret ma sœur. Mais c'est une bonne idée ça. Bien que ce n'était pas facile pour mettre tout ça en place. Mais est-ce que possible pe o edengai na zoma teremo kunate hein pour na tiamo ta bikok un jour vraiment. Pourquoi pas na aider au bibi? Ce que tu as préco na la 2-3 jours na kekin. On se bien tout qui ensemble na l'action sur terre mandé mon besoin kakuna. Zelana benga chef maçon au mona geza solo.
ngai komona nga Adrien nazali chef à chantier nga mna gérer ba chantier nyoso na kin pona maire na biso Lord Washington depuis États-Unis. Biso tozali ba salarié ba maçon ya maire na biso Lord Washington depuis États-Unis Anakin et aussi ba salarié ya maman Naline et Fouanga depuis Paris. Papa merci ndenge o mi biso na chaîne na bino biso tozali bata chaîne à télévision réalité na biso ko bata ki mona meso kaji vraiment ko vérifier ce qui a pénéza chantier ya maman Lord Washington. Je vous confirme que ezali ba chantier ya maire Lord Washington depuis États-Unis na ngambo na mosusu ezali ba chantier ya maman Nadine et Fouanga depuis Paris. Bandeko baza na poto elango sembe pono tonga awa. Bon contacter la chaîne à télévision réalité na biso. Ba on dit bazana ba coordonnées ya maman Nadine et puis maman Lord États-Unis. Mère Pabengi. Allô mère Laure. A décroché. Oui, allô? Allô mère Laure. C'est Adrienne? Ezanga Adrien. Ezanga maman Laure ou depuis Washington. Boni kuna. Ça va? Oui, biso ça va. En tout cas, tout le monde va bien à chantier. C'est bien à Sepeli. Alors, il y a des réunions sur Tokutana dans 2 ou 3 jours à kuna. Et puis benga pechona oya zonga na aéroport à Bosada Mutuka, boya ozonga na aéroport, d'accord? D'accord mère, y a pas de souci. Soto kati nayo nazo kobisa ba ona soki tozana réunion ozola quelques jours. Pour na mutuka y a pas de souci, je m'en occupe. Et puis ngamo dans un aéroport na pas de problème. Merci beaucoup Adrien à Sepeli. Vraiment je compte sur toi. Et puis gobo santé yusa petit nanga alamulanga déjà fuma na bisa koka. Na kwa bateki. Et puis otie déjà vitalo na frigo, d'accord? D'accord mère boss. Na okinyo so lobby. Donc fumba na vitalo na bakwanga tous au couton déjà pas de souci. En tout cas merci beaucoup, ça la bon voyage. Merci beaucoup Adrien, en tout cas na Sepeli mingi na zuna téléphone. Alors pour le reste, gère bien obigane to sanga na yo. Bibish, c'est quoi na zongelio? Yimoko kina mato ina yo. En tout cas, bravo ma copine Lord Washington. Na santi pene gumi bossa soloko RDC Eluka Makasi. Congolais akolela esikano sazali akolela. Oyali banda bakolela. Yakata mboka pe bakolela. Mastananga ale mwana mikili tala ba beauté. Jérôme, Mastananga le grand manefu mutakala grand coopérant. Ça fait combien de temps on kini awa? Oui, ça fait une semaine à Anakin. Au fana na limba awa ou bien za kota fi? Non, fana ka na limba na sima fikina. Oh, au sabi na limba ka awa? Bien sûr. Oh, mais ngana kole territoire route. Donc on futu kana mingi na yo, tala kino yo, sans encadrement za mobulu. Aucun problème Mastananga Jérôme. Kutu sala bien makasi tala kanga Anakin za mupaya. Tala ba 30 na mikili à peine nazo comprendre beaucoup sauti. Mastananga komona yo sapo nanga chance. Nana nièce nanga komoni Lola, dans la seule fille de ma sœur. Azul kanzela pour tundenga mukiti. Vraiment suko ko dingue sala bien makasi. Aucun problème Jérôme. Il y a pas de souci hein. Total par quelle mesure na kuko sungaye, y a pas de souci hein. Et est-ce qu'il y a bala ou bailanti? Merci beaucoup Mastananga Alain. Non, Lola na balita ka moi va ni passer moi fiasimo lukuta ki wana mbroye mo na bengana yikutu. Oh, Jérôme Tiko Sexanga. Ubengane pona nini? Mubale yi papa la mwana bino. Ubengane pwani. Ata yi mubuda célibataire mubale yi ubengane pwani. Mastananga usekia tala pechanga yako ponga na bengana oncle Lola. Na tnie ke selibuso na vie sala nini. On a poussé en moto. Ah, master, na bengana inga yo. Les gens na famille tole bata passe déjà yo sur moto ngada na ruga ba tuka bino ba parisien ba ko na famille ba ta moto. Ah, rien. Mas hélicoptère quoi. Oh, et bon moto aga na mbongo ti. Monde na zomona bazo gani mbongo ana kina boucheuse ana kina so bango tout les danser. Mais bango si malade na kina. Bon, waiza mamba famille na kota ngote. Bon, ngana za na rendez-vous na ville, PC numéro na nga benga nga to kutana to solo na ba non qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, d'accord? D'accord master nga PC numéro no pesa yi. Ah, et bongo coaching za boui. Na mobulu mikolo mwaite na nchi ba beze ba petit sauver ngati ne wonanga. Master nga obanga elo te Jérôme nazali na otiko bongo te yo mutu na nga talaga. Ba petit ba petit na ngai na sauver master na ngai na ebi, talaga. Bijou.
comme nous avons un téléphone qu'il faut tout urgemment pour visa déjà et la semaine prochaine. Alors il faut libérer 2008 avant na peso passeport na yo. So pesi angote ils a foot na ngate donc il faut cela bien par tout le moyen dans un moment, d'accord? Vraiment Papa Samba, je ne sais pas comment na peso merci ndenge opesi ngai bonne nouvelle oyo. Il y a pas de souci, ngana obinga ser déjà na informé. Il y a pas de souci, ngai zali cop na salaka, ngana coopérer na ambassade tout anakin. Donc so pesi ngai mo tigalinde so na pesi au passeport na expliquer pour le reste comment ça va se passer quoi. Papa Samba, ce qu'on a moi question na otuna yo. Siko yo mto matsa pena na pia avion ou bien nini ponga na kuma aéroporter ndena ko na sango bakanga ba tout son ndeni zubang sanga déjà. Mais non, ngana kine aéroport na yo te. Ngana obengo to kota na ville en libéro passeport na yo et ça na visa ya voie normale la kati. Le reste na aéroport tomba tu va contrôler que bon c'est tout. Ah, OK. Ah, oh na zubanga makasi donc ndete to ka o bakangi mut na aéroport oh et donc di changer comme ya koko na bino ah vraiment zubang sanga. Ah, wani bat boloba na bango. Mais ça on voit normal ou la yo donc y a pas de souci donc bat la kimia à moins que ça na problème na batu ou ma famille na bino. Mais conseil na opesa yo le bana ser na yo asomela yo billet ya vol direct. Vous êtes ko Air Morocco, Air Ethiopian. O kiso wapi ba ka una nzela petit nanga. Au nom de Jésus Papa Samba bakanga pona nini? Et bien là bon tu bimsi déjà bakanga le sunanzela papa ko bablo abongote ozobang sanga Ah bijou tika sumasi afana calme sikaza. Ce qu'on a bon, les pasteur au tourner l'église tout et quand on est bon, tout va qu'il mikili déjà. Il y a comme bon. Oui, papa, ça me a raison. Je me suis déjà renseigné. Il y a un moment où s'est préparé à conséquence parce que n'a pas qu'on a Paris va tenir ma question. Oh, bon, premier que ça va tout n'angai. Bon, vous avez la réponse à protocole. Oui, bonjour monsieur. Je m'appelle Bijou, la bonne heure de la RDC quoi. Je suis en personne là quoi. Ah. Bijou Tikana yo. Je suis au moni police français qui a boyé au pied crise. Moi, ça m'a vu na Paris. À mon avis, pompier qui a boyé. Quoi? Même si c'était un pompier. Ah. Bon, moi, question un peu divers. Boni type aux années escronoana, montelo rotewana. Petit nanga. Yangwa tu on a qui se béni comme nous. Au ligne ma kasi pe boy. Te papa ça m'a bien escroté. Wana bolinga vinanga. Na lelega nenga zana. Wana sheri nanga penza. Na linga nenga za bon qui c'était bolingonde. Bon, nenga kana technique pe na six au kaka donc wanza bolinga bin bali tina bin. Bon, na muntu ka boni ngana tu bani machine ville. Tu benga ni pona le reste d'accord? D'accord. Oncle Jérôme, mikolo bele ya nekonanga. Wakisa pena mwana kazika boy. Maman le bako zulu kangai. Do satembo spente kuteni ana victoire na yo sikolo bini. Oui lola na zulu kopena makasi. Donc tu kuteni pas ana victoire donc ça dépend bien. Donc lukala pesa tu kutana pas na zuko mo pona yo. Ah noko, yipsa likomoka sikoyo. Obi kengali ngate mamoila laka. Obi kenazanya mdo basusi makasi s'il te plaît, yipsa sikogo noko s'il te plaît. Oza place victoire. Tala place au bandu ki batambula trop. Waneza mo ba sérieux, za mo ba vie. Le Kanga n'a pas l'air tout tranquillement. Comment va grafter, d'accord? D'accord, nous connaissons comme ça, on a un week-end. Pour nous, nous sommes à Sika, nous sommes à 17h, les temps qu'on est fatigué. Donc, le week-end, c'est bon. Ok, c'est bon, Lola. Tout mon année week-end. Bon, quand tu as un bon temps, moi, on a un transport, on a fait ta moto, on a zonga. Pourquoi on a un ici, on a un non, on a un peu sauté, on a un peu sauté. Donc, on a même que zonga, pas tout le monde a dépanné. Mais week-end, on a eu là parce qu'il va foutre des choses, on a pas de lobby. Le temps sur la route est convenable malgré quelques petites turbulences et beau à l'arrivée. Une température attendue de 4 degrés Celsius. Yemuko Lord Washington na kati ya mpepo direction RDC kala tetu kuma na Kinshasa Bokabanka. Donc mama ren biso tuza système ya ba matriaka. Donc bana baza plus côté à maman qui papa. Le papa na biso n'a pas un mot à dire sur nous. Donc même na ko kola ezaka ningwana. Donc ba no ko ndeka baza ko décider. Ba ndeka bazolo ba donc ça dit que papa na msata kineka wana la étiquette quoi. Donc c'est compliqué. Papa Jean, si tu me permets de te mettre ta question. Tant bozo kola, est-ce que vous aurez atteint retourner papa na bino pourquoi eza ningwana? Pourquoi ba no bazo dominer sur yé? Maman marraine. Ezape motuna onga mona mituna kati na ngai. Mais na luka mwana tuni mena bangaka. Donc appelle na profiter na ka réponse na matu inanga. Ba mama nanga. Na tunara papa na biso
une fois question wana na fandisa ye mais réponse na ye ekamusaka ngai. Ebongo ye papa kasi alobaki nini? Tokoko kama réponse te papa na ngai po ngai vraiment ekosunganga mingi po ba couple mingi eza na ka o vraiment s'il te plaît. Papa était clair avec moi avec sa réponse. Aloba nangla boyi. Na biso ba Congo, famille ezo les connaître plus mwana oyo abina libumu ya maman ki libumu ya papa. Jean, okindoki te otonini. Na comprendre mama reine yango wana biso awa bana oyo akipaka bango te. Na sali nini nzambe. RDC eloka makasi. Ata yo moko ata baza mutuma makasi yango. Oteri pena film etina suka, oza même pas abonné. Abonne-toi s'il te plaît yaya. Ou rate te. Lokola bande ko mususu na Afrique. Akolela esika no sazali akolela. Oyali banda akolela. Yakata akolela. Akolela esika no sazali akolela. Oyali banda akolela. Yakata mboka pe akolela. Réalité na biso tolobela yango. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight. Hé, les gars, je vous donne l'ordre et vous allez l'exécuter. Mon Congo, ma terre, un pays si riche, mais où la pauvreté règne. Pourquoi tout ce potentiel est-il gaspillé? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas rêver d'un avenir meilleur? Congo, je ne t'abandonnerai pas. Je trouverai un moyen de t'élever. Je le promets. Réalité Nabisso, chaîne à bar congolais. La première œuvre des science-fiction cinématographiques congolaises. La sortie officielle de ce film est prévue le 30 mars 2025 à 21h, heure de Paris. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne pas rater ce que nous préparons pour la République démocratique du Congo dans l'avenir.